nazolo tana itina aéroport na komi na mikondo na kuti bato ana batelemi ozokende po zonga kalemelebe za suya yote modelo facile m'a exposé à l'accident que mukuna mutama be na ebite suya de médecin ici na dana branché na morphine morphine nde médicament ya suka antidouleur na dana branché na morphine na dana branché na morphine nde na mbona ulala te na mbona na ulala na ulala na morphina na ulala na morphina 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 vas-y l'homme yo vas-y l'homme pardon même na douche na dana morphine na zo tambula na morphine mais zo simba te abi tuna mama na utambula noki na toilette na morphina na zongi boy na morphina na kulala isu sala yende koleleleki nanga na kufa na bala ngai Congolais alinga victime ba chrétien bana lokuta moko na yebetala soki ezana bato bana lokuta malade ba pasteur en fait aseka sungiye ndenge ezana asungi akende na ye 3/4 ba pasteur ba bima na rébellion même aseka yango mwana ezaki mokolo église azalaki ye pe ba monta papa na coupe ba sali aseka aseka za mukuna te même de toi la vie mukuna na tozala après keba na signala ye mais na ibira ke vie ala pe ko signer na makopi to sukara la musika bien mux betu perkiti mo bola na ser ngata dara conflit na luka eto bongisa avant po boya no ka juru do yeba mbi wana ba isunga na senga be na kitante siko mbi azo sekisa rapora oui la réserve yo wa pétage ko fa mwana spirituellement c'est un enfant attaque comme na niveau nini a mwana même ba faire wana zo mona to sanza voilà faire abora nga libanga te po alinga te abora nga libanga te na luka montute ko fo luka ka po na luka ete yenda lukanga ngana za ministre ya roi de royaume ambassadeur ya affaires étrangères ya Congo ba pesi yango na kitiri ça dit moi parti mon boy affaires étrangères on comprend voilà ce n'est même pas le président qui lui donne ça donc bisonde ba chef na bango donc place biso to vandi ba mfumu ye kofina ba camarade ne wana ba oyaki na luka libanga pa na ete esanga po dele si ye mo aligwanga mabanga na nga uteleki ya bango ba disque po ngai ba tutu ba prêtre tu ba oya ko luka mabanga pa nanga yebsanga star nini yango ayeli biso lo mona no existaka te to mona te ezada kufala ayeli biso muskape mibali balati to mona wa mali wala gudiri ko yela nga masula gudiri te owenet américain yeso ko américain mo a star ya bilamba trop de pétage do baza kuna yo moni français ko la tastilwan un vrai français ayebi lamba italien pendant ko la telo ka boyake na au concert tout le monde a pas que pas président wa Kabila ba senga mbongo bango tout auto ba pauvre pesa biso o mona te nga kutu na TikTok mama mo azo lelanga fo beaucoup misanga obi ke jour mona vani na mbeto bona otale ye po leli no la tele ngata 10 fois le kuta ba bena 10 fois merwana so kena e ba mama na pende ko bona e tu es mort hernie discale c'est fini Patex tikin ngana lela toms na ndenga jete mene na ye etatabanaka te mene na ye esukizaka te omoni wenge soki ezalaki konde te mbe bamort. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom,
Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiacimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure de laquelle vous êtes en train de nous suivre. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers Congo Mokili, votre chaîne de référence et votre humble servante Falon et Congo. Comme toujours, nous sommes obligés de Rosalawana pour nous repérer bino ba actualité oeza sur le terrain. Dengue nungu et koti bokabone koti na kati be église ba pasteur ba bomani ba pasteur ba poisé koti to comme un peu ko solo lango na invité na mko lelo pasteur Denis Lessé. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Ça va? Kimieza. Na mon va pétage, ça va. Na rythme pétage, merci beaucoup. Non, na CPL va mélange à la couleur. Pétage na pétage. Pétage na pétage, mais yo là mon trop dangereux. Et là, on comme la nani nanga ya klebo nani Annette. Annette a même va pétage belé. Na samba. Annette a samba boyo quand même pantalon. Annette a eu betanga ba biloko boyer mo. Ce que batba réclamer. Ça oya ba. Ce que batunanga ba yaka ba biteni ngane yo boy. Pour public au moni ba congolais ba lokuta ba congolais na poto partout ba ningana bango. Ba journaliste sexy ba journaliste ba propre. Nani ngola nani aosanga ba pétage trop non. Amone lelo azongelinga. Si lelo oya nani Anelka. Akela osa émission na mutu mo. Alemba. Nalelaki ya ola zongisi azonga. Azu fimbo. On mboka pétage, biso pétage na pétage. La bongo. Voilà papa, tomikoleleki toyokaki voici l'homme na affaire à poison akenda ki ba traiter. Tolali tolamuki. Tomoni secrétaire ya pasteur Mukuna ya C ya ACK voilà pardon. Ya ACK aye ko annoncer biso que non pasteur voici l'homme Aza excommunié. Il y a de ça là. De ça là. Banga me belé mon abso va passer, il y a biloko na biso kalé bimande lero. Oh. Depuis naïba voici l'homme. Voilà. Azara na problème na papa naï. Donc il y a biloko banana depuis kala. Les akala ça dit yé aye na CK d'accord. Mais à la vision naïe. Voilà, babou qui kiko. Donc à la vision naïe, façon naïe au monde évangile. Bon, on a la toléré. Mais baja, batulwa mukuna baza batmo carré. Donc trop strict na saine doctrine. Voilà. Mais pour naïe à ce cas dans la mission mo boy. Donc bango benda ba église primitive à foulard. Moi c'est pour foulard, foliputa, boyole kate. Oh arche. Quand tu pétage. Biso toke non rabo. Arche ya na boy na wadi ma ko to kota. Mulimo ko. Ibosope. Mulimo ekota. Nzambe. Mulimo dépend de l'ambate. Voilà. Mais bango ba net église primitive. Voilà. Ba respecter la foulard, ba respecter la prière, moi c'est à rater, ba bon. Et ça dit que billet a la tendance nouveauté. En fait, voici le ma style na biso. Oh. Voici l'homme qui a ses quatre foulards et a tia foulard. Pour moi ça s'appelle. Donc Adam doit makambo. Voilà. Donc en fait banda kala santa qui ba ozo problème. Landa ba prédication nyonso ya motombo santi que il prévoit quelque chose. Un jour son a longwe. Na wote saka tata nanga. Un jour son a longwe. Un jour soko landi prédication na yi banda a prévoir cap sorti na yi. Voilà, dans ça qu'on prévient, ils sont déjà pour t'attaquer. Un jour na ebisa qui est déjà longwa. Oh, donc tu ba excommunier boyoza asimalango. Te ngana ebisa bima na o. Po yona seka bo kokalati. David. Et là que ko ngana bini la prière. Na kombo etikala asi. Mais logiquement, on a nos action, on a nos makambo, logo la biso.
libre expression. Voilà, Donc, ce qui a c'est quand tu médias foulard c'est le moi. Ah. Donc, Banakala, même Brazza, béguise partout. C'est l'ami de mon petit frère. Jean-Marie Lessi. Voilà, Nanga. Premier pasteur, Nabisoua, Moutunaï. Donc, bah, il bien, il bien, et puis à la famille, quoi. Voilà. Donc, il a dit à Moutumoko, il est plus dans ça. Mais, Kobanga pour na kolonga ACK. En fait, ACK a sungi. Oh. A sungi a kenenae. Dans un à l'aise. À l'aise. Ngana lingi te ba kende bongo. Parce que na olinga a kende pende pas passer mukuna. A bénirie, a saluer offrande, a boyate, a fukama, a bimse na propre. A taba ba mi balé. Ko bimeza en plein air kate. Comme meilleur spirituel. Na bénir moi nanga, na bimisio tiko na kimia avec bolingo kende. Voilà. Oh, anezani ba kineli ba bengani. Na niveau ya e ba o mériter en côté. Voilà, méritant autant. Quel que soit obstacle, mon kona kanisa bola quand même à sala. C'est un garçon qui paye des dîmes, à sommele ba mintuka, à sala ba bloquer belé. Voilà. Ata sala erreur. Erreur ezaka ke atonga begise na ye na mbongo na ye, a souffrir na mbongo mais a utilisé aura ya mukuna. La vérité, il a utilisé l'aura de mukuna. Pour mukuna ebani. C'est un grand leader. Voilà. Mais ce qu'aux conséquences et salemi, ils ont un héros yo ne muninga outi na passe. Na poison. Te. Nga ba te za poison na linga ngote. Nga Oh, yo voyons. Non, na boyi. Poison, ça qui empoisonné, quelqu'un qui va traiter na Europe na zongi santé peut toujours monde déjà santé déjà ils ont bien été. Na lui boy. Azobela hernie discale, ndé to su information. Oh. Même maladie au président Zaginango, même maladie au a passé à 15 après à Belango. Donc, ils ont douleur makasi. Au douleur et bimao na mon como, il faut hernie discale. Poison et ça la capacité. Oh. Bon poison et soir. Pour ce qu'on combat ta menace. T'es na autona yo yebi poison maman poison et soir. Non, bah, poison et ça. Yo karanga ke poison. Biso ne tunanga mutu ba poison nga donc poison et soir raté. Poison et bomaka, rein et bomaka, foie. On se comprend. Si koyo ba douleur. Voilà. Et auto yo kaka. Ezalaka douleur ya ba colonne vertébrale parce que eloko wana ya bili wana ezali ba mikwa ebukani ba mikwa e jonction mikwa. Ce qui a belaki hernie discale na kata kaye na ye. Voilà. C'est normal il faut yoka ba douleur. Mais ce qui est hernie discale te poison soit garantie. Est-ce que Zaki a douleur l'aide? Te poison a douleur sur l'aide. Poison poison maman na c'est nana lo ba vérité vérité pembe moni ba passer rebelle ba kufa na kin ba kufa na lotoko ebele ba kufa pona ba whisky ba bela ba cirrhose des fois. Voilà. Je vais être d'accord en tout cas na mon na protéger moi Kabila na président Félix. Oh. Net Félix a que do bomanga de l'Est na salier. Voilà. Pasteur moi na kwa ya kingasa na suka. Félix a obumaye aza opposant aza nani? Simple mutu. Ba musicien chrétien minene belé ba kufa na mona dossier na bango na ngalema eza sida. Pardon? Deux ba kufa na sida. Ba musicien minene. O ba kufa. O ba poison sida. Ah. So nga ba tsenga poison bon moi si ba kufinga après moi. Wana ba télé pe poison. Non, tout le va vérité. Ba chrétien bana le kuta moko na tala. Ce qui est en bat bana le kuta malade ba pasteur. Ba pasteur. Le kuta bon na église. Côté malade. Comme cop na bango ko. Ba comme un gonflement na le ba confier atteindre la 1700 par mois. Gonflement. On comprend. Donc on a gonflé qui pour aller mutu na ngata na gonflé que chaque semaine atina mais rien na omba moko. Ba moko gonflement et c'est belé pas ba pasteur. Viens na mo pa. Tu viens na ngate. Oh. Te mo pa o kaka.
Wa musicien star monene. Star monene. Côté wana na ndimiao. Ape ya mutunanga mais Mutu wa wangani te ya wangani. Alors mais tu avec wa petit. Te alobi ya wangani. Alobi na mutunete. Na ga petit ngana petit nete. Oh. Te ngana za évêque na mokonzi na ye. Spirituellement ngande na mokonzi na ye. Na âge skoye. Ya. Âge le ba eloko te. Jésus a 30 ans mais a géré monte. Voilà. Âge ça et joue un rôle. Le président Félix a 50 ans sous combien? A géré ba tata ba 80 ans. Voilà, reste moi Bokonzi en a acheté. Donc, bref, va passer par le Kuta, côté Makambuya ba malati. Na lobby bien, 2 musiciens, il y a mi nene, il y a Congo ba kufa na sida. Ba kufa na poison. Pour na akufi 1 mois après moi c'est akufi. Oh. Ça dit que il y a qui sida. Antiviro ba lingo zo ngote. So du sida ma prière ezali mais la pe antiviro zo pe tonga bon zo te fait que hôpital tonga nyoso yebandi kende ko zo tonga et o kufate o bota pe bana normal voilà na moni loko ya soni wana te na te mama na lo mabe non lo mabe te be donc bref le kuta ya ba pasteur ya malade faut ici là lokola lobi a poison ngana zo bundele mais alobi poison azwango alaksango atia résultat to benda na caméra kezaki poison oui mondela ko sa te intoxication batia kango na programme ba otia comme na intoxication dans zaki façon moka bantimba yo kele mawane non abilité abelaki te wasilo mabeli. Comment yo ke malade au signaler papa non to ke malade aux mutu muso remplacer na kati église pour ça papa. Te ndene expliquer oté. Ndene expliquer na bémission Hollandia wa. Voilà. 3/4 ba passer ba bima na rébellion. Même à ce cas yango mwana ezaki mokolo église azalaki yepe ba monta papa na coupe ba sali aseka. Ah, aseka za mukuna te. Te. Eza nani kasi. Source nango eza été. Mokolo nango aza. Azawa pamoja na kata azali amona na biso to ebiye to mona papa faut pia numéro na azali père wana za voilà na on pesa bino numéro azali mais bon qu'on a sali aseka à Assemblée chrétienne de Kinshasa basala na ba évêque mususu bazaki ensemble peu ba yobena na makabani église etikana na maboka mukuna ba o église o ya tonga nyemoko eza net bandal net ba église mususu ba église o pe bato ba yana ba église ba jeune ya ba luba ba jeune belé na période wana église est crédible na Congo na minute wana c'était ACK. Voilà. Il y avait la prière, il y avait l'intercession, il y avait la prophétie. Ba jeune ba ya ba seda ba église na bango baza sous autorité ya évêque mokona. Mais tango ba évêque a un problème politique. Azu ba problème na fi wana Tibola. Azu problème na mami plutôt mami Tibola. Voilà. Bato ba discréditer évêque. Mais na tango wana nani mukuna zala déjà ça bimi mwana. Mukuna bima kala. Pardon. Voici l'homme. Boaza mwana. Abima kala te. Mais na tango histoire ya mimi Tibola mukuna déjà zaki déjà na babiloko. C'est nani. Nani. Regarde, voici l'homme. Voici l'homme à un miracle. Nzambe ne mutasala un miracle. Il était. Voilà, bobenga biso venez bozo miracle. Wana publicité à pasteur. Ah. Mutasala un miracle za Nzambe. Biso to aba sali. Voilà. Ayebani, wana nani Mtibola. Te wana ya ayebani. Alors. Ya bana maté na epa Mutombo. Amen TV. Ah. Toyeba ki wana. Apata Amen TV nda bandi kotea Mutombo. Auti Mbushima so wapi aye abandi kotea. Donc bref, c'est un serviteur de Dieu qui a bâti na kombo ya Aseka. Aseka voilà. Asomi banda na kombo ya Aseka. Azui batupe na kombo ya Aseka. Pourquoi? Parce que tango batu ba yebi ke po ero mutu aondi mateke dele ça na public na public. Aseka pa na public. Batu ba yebi mwana ya batu ba sali confiance. Batu su ya gagner na batu ba ya parce que azala mwana ya Mukuna. Il peut pas nier ça. Voilà.
réponse ezali bahypocrisie ya baomibale donc baomibale mokuna so bapesi 10 mena bakar mokolo wana oloba te il fallait azala strict na mwana wana que non toi tu dois être dirigé par l'assemblée générale voilà soko oza te nakotia mutu na baloti na bateye epa na yo mais système ya église actuelle est comme système indépendante c'est-à-dire mutu ye moko abundi atie église na ye bon moyen koimposer société alors il faut changer structure à partir ya juridique mais atikeli église pour moi c'est pas bon batikeli nyonso bakoréclame baéglise nyonso ozomonana bautaka rebelle 3 quarts d'église ezala résurrection awuti kayangi ezala kayange pe awuti quelque part tamulukoki abandi église na ye noko akufi bapesi héritage akomotala bampe valongo voilà ye muta fondateur otala pe baespe makati église eza ye te awuti epa bamama moko boye ye mpe azwi yango cité betel bandaki na yolo bagi ebele ti babengani ve papa mbie mpe ye ratour na ye bayokele mawa bapesi mabele na première nde ya bandi wana banyokole mpe abundi ti lelo mais bango epa na bango ndenge moïse alakisi nga nani na bango bango so otongi neti moïse atongi église wana so alongo etikali na betel arche de Noé ndenge moko ya biso yo utane pa mutu te nauti na père nanga et puis na sur le pas na yanga moko na bandi mbondanga mo Jésus est ici na bato yanga to obuna to mata to okita to yiba mutu te o comprendre parmi ba pasteur ya solo ya mboko ngai Philadelphie ba uti na la borne voilà mikande uti na poto na États-Unis ba kominde ba komi wana ba uti la borne uti États-Unis la borne uti France uti France Kaso c'est sur Philadelphie et uti na wana Philadelphie eza la borne te Philadelphie né Laurent Dalo mes condoléances à vous passer Dalo ndengo kufeli papa je crois que vraiment on est ensemble on pleure ensemble je crois l'obita mutsuto kozana na day kuna pona okinolela papa na ba été Florence Kuswayo nani Kuswayo yebisanga na retard mage asa beta na émission moi na zongisilete a mwana na obome pour mais la mona réclamation ya la mona nzo ko banga makambo ko mika ote o mwana o sa sila o so boy tena bien neti Félicien Kusa mwana ngati akola la ngana na obome ndeni et fruit ya yo moko a chrétien père a se rebeller moi moké parce que batumo basaki na saki image moko ah oui, to koma. Donc bref, l'église wana nyoso zomona. Voilà. Tantôt ba wuti la borne, tantôt ba wuti la catholique, tantôt ba wuti na charismatique. Ba rebela nde baya. Voilà. Alors source nango ya mabete ça. Liboso nyoso osani. Eke parce que ce que tu as semé, tu le récoltes. Yo yibi ba on yiba. Yo semé ba on ba semé le. Donc il y a principe ya Bible. Pasteur Mukuna a monté coup. Il pas ya bokoli aé. Pasteur voici l'on peut aller à monter coup. Et a gomi pe un état dans un état. Voilà trop eloko yo batu ba yini Mukuna. Muta yini ti Mukuna ezali yé nani Vasilon. Parce que na nyo surtout a garder toujours silence. Azolo belot. Te kolela. Rebelle mais te tu ala neti Poutine. Poutine ka. Ah lo baté moti. Oh, you no Vasilon nek moment na soso. Et là. Aya kiti. Oh. Ah. Mutna bien yende koleleleki. Nangana kufa na balangai. Congolais alinga victime. Oh là. Congolais quoi alinga mutalela ate. Siko batu ba yokeli ma awudi ba problème na ya nzoto na poto 8 mois fala tiké na nous vrai. Mais mon qu'on n'a pas zeli peka lero la tout. Pour aina souhaité vos meto kamana libela. Parce que ayeba ki abandonné la bato inae. Voilà. Bref à perdre mon qu'on a perdu déjà ba aseka mususu ya kinkole mususu basali solidarité na babité yo go beta ndeko na biso te pendant que non to désavouer yo pe to lingo pe souté on moni conséquence ko ya Vasilom moi na so aza makasi
Voilà. bakendane pété. Oui, il fallait qu'il y ait des pété à ma casse. Voici l'homme à la mbongo. Voici l'homme à l'église, à soutenir pe batu belé, à sunga bana belé. Sikoyo batu ana motema na ye. Mutu so za motema batu. Bakendane ma mote. Yani tungo kanga tiseke di mulu ba mulumba. Il faut ikeba yango kabila mubuta za okangete c'est-à-dire mutumozo kaya bato bagangi. Donc voici l'homme, c'est un homme puissant qui a bâti un empire ya makasi pe il fallait qu'il ait malem ou akela nenga ke wala bob zo bato bokene mamoko il fallait ça on bandakala à choisir moment où il y a un faible bato siko ba profiter na faiblesse wana pour ba le bakaya mutamabe et pourtant on a raison il y a des chefs. Il n'y a pas de chef. Oui, il n'y a pas de chef. Et on a un conseiller à Kayepe Banakala. Voici l'homme, profitez Kende. Kende na yo, ça begise na yo, mais il y a papa, c'est un indela à prier pour nous. Moi, je te soutiens. Atiel au beaucoup. Pour ce temps aussi. On est comme si facile l'homme téti. Voilà, Azwa. Homme d'affaires. Abosani père. Bah, homme d'affaires. On a l'anda batemone chinemo bola ba kenga na bokwa mawana na kulili wana. Bon, on est à bilingue à prédication. Et là, on se retrouve à pipi dans mon mois. On m'a dit que pasteur va aller dans politicien. Tant qu'on a en relation bien, même moi qu'on attend baza opese baji baza bien. Na landi wana mwana suka kabele papa. Mwana nga kablanga mutuka. Mais lelo jusqu'à là il y a na lobité. Na lobité. Administration des lobbies. Bon, à libérer, la minute à libérer. Bon, bah, on va profiter de l'occasion. Tu vas passer, na yende va se rebeller, ce qu'on va profiter. On va au bangaï. Ah, d'ailleurs, on va profiter de la cima. Eh, moi, on a tout ça, on a tout na cacho. Eh, ancien boxeur. Ah, même de toi, la vie, moi, on a tout ça, après keba. Eh, tu vas pas oh, père. Eh. Obanga ya kote tuki. Ouais, il confirme. Système kinga. Ah, mon limoté. Eh. Oui, vous avez posé la cala. Yango maman ça na cessé les femmes. T'es na signalé mais na ibira que vient la faire signer on a ma copine. Ton sukara la musique. Viens Mux. Ah, bêtu perkit mon bola il la serre. Ah, muda bakasi. Eh, tu es pas de makasi. Na vie soni pe à ceinture noire. Ah. Bon, il y a tout le monde qui t'a bétaté, mais à ceinture noire. Tout le monde a été météoka. Et tout le monde pour vieillir ça à ceinture noire. Ya mukuna mane tout le monde a makofi. Mukuna nzoto pendo zo mona muto zo beto liko. Kao. Oh, zo kao. Karateka wa usalo mai geri me boxer liko vide. Yo tara mdenga zaate. Yo wande natala yendenga zo gérer ba finance na ye tata mo balia ki mbongo na église wala. Fo mo ande bazuye na ne bitunge kenda. Ko sala zo mukuna ta. Bloquer na sobeti. Ngata dara conflit na luka eto bongisa va. Po boya no ka. Zuru do yeba mbi wana ba isungo ana senga be. Na kitante. Siko mbi azo sekisa rapora uke. Oui, la réserve yo wa pétage. Oui, que moi je m'y abandé vieux mukunaï. Anase. Patrice ba bisinga anase. Ba tutu ba bien anase. Era kotika bo avana vieux muknedi. Aseki mokoti. L'ami, est-ce faut que tu sois na. Voilà. Et to bongisi te côté là, ba passer nenyo so ba banga kai. Ba profiter ndenge ba eskomine nani ba kima libela bo profiter era soutenir nzoka bango ba bito za en compagnie na nani ba désavouer 3 églises ba désavouer mukuna bango ba bangi te bango de ce razongeli bango retour parce que pas jusqu'à présent na lobiti bon ya ko lobati aroloba ya loba aroloba te lobiti droit et lobby. Munguna makasi. Même na pouvoir à makasi. Même na pouvoir à Kalaza pe makasi. Il a des relations. Ouais. Il est fort. Mouto na public à fort. Voilà. C'est un homme fort du pays. Parmi les leaders ya mboka na biso.
Oba makasi mukuna na kati. Net nga Denis bonandima mukuna fort. Yangwano uchano na si. Par rapport net na voici l'homme. Voici Almona. Voici la maman. Te abunana mukuna te. Baza pour la kangi pe munoko. Te akokate. Na molimo. Mukuna te tu mukuna wana basaka na été passé avec mukuna nde omona. Mais à fort Anora, Aza leader et puis tout ça. Bon, va profiter, on a avec mon qu'on a libéré, bah église au balimba kende, on les va à hypocrite, bah kende. Atika la na communauté ba auto ça y. Voilà, c'est ça aussi parce que déjà modèle voici l'homme a exposé à l'accident que mon qu'on a monté à ma mère. Que mon ninga maladie. Nena mona ulalate. Na mona. Na ulala na. Na ulala. Na morphina, na morphina. Ah, morphina. Morphina. Vas-y l'homme yo. Ah, vas-y l'homme pardon. Abim tuna mama. Na utambula, no kina toilette na morphina, na zongi boy na morphina. La kulala. Isu sala. Siko batwa olela la salle. Siko batwa boy yo va suspendre père na bango ana morphina la late. Congolais alinga victime. Congolais alinga mutu alelaka. Ba oya na kana ye, yamba ye. Siku ba zumu kuna mabe moko impossible. Voilà. Ata moi nani asala mabe ekunga kangana. Et puis mabe ne muna ne soute. Tété. Parce que l'homme c'est un communicateur, non? Bolo bati. Ah oui. Moi dis l'homme. Tout ça ko yoga mama basi a moi si faut chocolat kabanini tout ça to la raïd. Asula nani bien. Ulala na pa. Sula lipeka tout ça yet. Na prière moi ya moto. Et prière moi. Vas-y l'homme. Vas-y l'homme phénomène. Mon qu'on a beauté lima. Abati lima ta mi boti. Ba prière va break. Ah tika. Aïe Koloba, ça dit il faut akene malem. Voilà. Mais bon, c'est trop tard, mais c'est sopan. Voilà. Des choses akena c'est un pardon individuel ou Alexa attend après à sengi. Yega le là bando effacé. Longoli dia c'est kate batika ta moata. Ay longo mbala moko. Voilà pasteur maman. Ba diminuer ba tombo boko tate, maman na biso boko tate. Maman ba tata. Boko tate. Te boko tate. Voilà maman ya ba pasteur comme le kama moi ebelele ki moi ebele makasi tout le monde qui o ba vidéo zo circuler na TikTok o taquer pasteur Atoms on dit na mutu moko boye banda première ti pasteur mon pasteur hypocrite voilà pasteur hypocrite banda première ti likolo a senté non pasteur mon santo pardon là pasteur mon santo maman ba ti comme le pasteur Atoms. Il a dit na ota ke Atoms de Atoms sali sanga oh nan ato tika pasteur hypocrite te yete ba ba tu mabe muna na maselo gabo ngalo ba na nga pasteur moko azemisi ala calme hypocrite pasteur Monsanto oh le pasteur Monsanto kuze abakanzata mais attends c'est ok nane te Atoms sabatu ngwende na yo kasi mona loba mama ngana lela Atoms na ndenga jete ngwende na ye etatabanaka te ngwende na ye esukizaka te na ye na mwasi na ye mama Nadège voilà te batika Atoms moto asali eloko wana il faut juste pinir ngana lomi na nga banga te retomber sur yo parce que yo lobi to mama na sala émission na nga epa ya Aisha Koko na tangi koma mutu te Peter moga mutu mobu ga la kata TikTok ba TikTok nga kutu na TikTok mama mo azolela nga fo bokumisa nga nga mer mo azolela na Canada vieux ceci Denires ozo Denires ozo ka sonité Maman mutala mukanda kanda bo mwasa solo ba olinga o sabaja tande ba olela nga delese na loti ona butu de sa otianga lito do tala mère wana na niveau ya ba mama wana nanga na kufa le lote ozana tala mère wana
aleli ngai oyebi ke jour mona vandi na mbeto mona otale ye poleli no natala matala 10 fois lokuta mabe natala non soki azalaka neti mwa magene moke ça va mais ye suku apenda mare moins combien so azalaki moins 10 azalaki mwa mokolo na ndenge mabe te mama kosika te wana o vrai chéri mais pasteur babi kuna pe ke ekolaka pe te nayebi mare wana bamare oyo so tokommunauté Canada na oluka ye na cadre ya mabe te mutrana nde nazala na terrain aye pe mwa 1000 mwa 5000 te mwa 1000 kaka lisolo toke restaurant toleya sobenga kar akozongi ya ofele o loboko te azwi eloko te mais mare ndenge asokanga mene okufi te tu es mort c'est fini aotika te yo solo koresere nsima te suki hernie fiscale hernie fiscale esanganaka neti na poison hernie fiscale eza neti poison yango mukuna nani voici l'homme à se tromper abi poison nzoka hernie mare wana soki na ye bamama wana pende ekobo na ye tu es mort hernie fiscale c'est fini patex tikini libela naotya wapi mama bakolo masolo basali tokokaka mpe nde ndako te okokaka de ndako te donc nde eza wana te bamakasi te bamakasi nazoluka moyen nini ya kosala me naozwa te mare wana bosukaka na monoko mwe bamama wana fo monoko mpona oya na kuru mona na bando opesa mikolo sur remontata sikoyo kuru wana sikoyo eza trop dangereux ozwa bamare abongo ozala na moko oyo otala elongene te mama nazobina na tiktok lokola mwana 13 ans pasteur yo scolaire abina hôtel par d'abord biso bato boye bapeme ezaka mikuse boye mare wana so akwelelo esilola donc interdit na obenda mwa lara na obenda mwa chemise mwa parfait maloba bien mama oza kitoko makasi nzambe acrée o beauté surnaturelle misu no mpenza lokola mbwana ngai oski oza kitoko oza na nerf nakumisa ye bapoeme nyonso aozwa mais système ya nani te ozwa te wana soki omeki na explike yo okangami na hernie fiscale c'est fini atika libela pasteur yo banga yo mitenge ezali mitenge obanga neni mama fuye ya bato sifo okima avant elobi teke so ozala mitenge ke ndenge yo ozala okokangama te mitenge ezali mais sikoyo ye azokotela yo sikoyo osani moto ya bato atiki yo te osani oyo bato akendaki Canada akendaki 1 mois akomi inani mare wana nakomeka te obi mpe moto abina na tiktok mama na abaloli pas komone nani nayebi komango ekimi ngai so eye toloba donc mama mukuna nani batika ye ya beglise ya pétage na banda kala nayebisaka bango ntango na ya na bandi prière na bi un jour soki bopesi nga tort raison te beglise ekopete mpo bato azoboma kongo ya beglise bamonaki mabe ntango na bandi oyebi ti lelo bomona bapétage ti lelo ti bozomona baguerre na kati église j'avais dit ça j'avais vu ça pasteur pétage au moins raison ezozongela nka nanga te raison faut mozongela ngambo na ye première mission na bana na bi église de oboma mboka to gérer l'église to ça l'attention to ça na moni pasteur mozo ya bami mutu na se mama na mona devant ça boye te pardon donc aye na mutu pesa zo ya ne na ba umeka nde ba ya mabeni mutu konde abuka na kote
Maman, niveau de ok, t'es pas toi. Pétage na pétage, tu as le niveau de tout le monde a chocolat, tout le monde nyonso. Mais au chocolat. T'es chocolat na ko tongola yo mona de. Yo zo chance pour ba tongolo te. Communicateur au kudana siriki wana te. O mona konde. Ango yo. Biso danzoto te biso sakambo. O mona konde. Liloba. Donc c'est compliqué. L'église va un problème. L'église est un problème. Faut les gens va se repentir, va changer, comment sincère, va tirer le kuta, tout ça. Dans l'église plutôt pas les fous bas. Donc ça va aller. Zamba au chocolat. Zamba au chocolat. Mais pasteur, et là, moi, tu bêta que non, Kalamingi, moi, 3 musiciens, moi, les canalistes. Ouais, 2 musiciens. 2 musiciens, voilà. 2 musiciens, bon. L'histoire à Wenge, là-bas, il y a un sacrifice. Mais côté. Ne longote, ya Wenge, li patana, ne longote, zakaka. Baksami soudé. 2 suko, eza bateau, bazoa, bakisi. En fait, tu vas comprendre le message dans la tête. Le message dans 2021, il y aura 5 musiciens, moi, aussi là. De 2022 ba aussi la malem. Moi obela liboma. Abela mutu. Voilà. Maman lo ba batwa moi ngo à la légère. Il y a 2 Omoni wenge. Ceux qui ont condamné mais ba mort. Ba mort ngele ke belé. Donc 2 musiciens on a baba musicien oyo ba kisi na bango ezako si mama pas bateau la ba kufa. Maintenant cercle comme restreint. So kisi faut si mama na makangu. Tona mwasa. Abe moi na ote. Moi na bateau. Tona mwasa ndako. Soki mwasa ndako aboyi. Il est obligé makangu azwa. Mais makangu po azwa, il faut azonga aya na ndako na yo. Yango loko moko zolo baka ke no mwasa kala bakotisi na ndako kala. Eza par rapport à yango. Mikolo ezali mwasa kala na ndako kala. Ça dit que ezali kisi ya mise wana il faut mwasi ya kala wana makango na ya kala wana. Akosi ma on libanda te po akoka ba ku wana tango ya na butu akoka te. Il faut aya na ngoti ba supporter ba omibali. Alors baza 2. Ils sont déjà dans, on appelle ça presque naliwa. Presque naliwa. Oui. Parce que 2 musiciens ont père spirituel, bah 3, mon akoufi. Bon déjà ça koufi. Donc il y a mon akoufa déjà. Au bazaï na catégorie mon yanganga moko, mentor moko. Mon akoufa to akoufa. Akoufa. Ah OK. Il y a 2. Na moi na moko ba koti na kati. Donc bag wana ezotambola na pouvoir wana ezotambola ana siko ya mibale alinga kende obanda oyoka na baprophétie ka ndenge oza oyoka papa mazoloba na okufa na podium bamisusu bilobela ebanda oyela bango mpe ka bongo na okufa boye na banda okufa na eta boye soki nakufi bomona nga boye na okufa na eta boye so omoni ministère moko moloba biloko wana sadi analyste ba 2 baza 2 ase amoni liwana ye siko azoluka wapi ya okende omona bango ba provoquer ba pasteur ba provoquer ba politicien ça dit bazoluka esika moko occasion moko ko ya boyi ba ko attaquer ba pasteur ba ko attaquer ba politicien neto to mona ko fa to attaquer na éviter ko fa attaquer nan to attaquer ko attaquer nan pasteur analyser nga bon ya mona nga na évêque nga na o gérer l'esprit ya mboka il a un petit esprit. Excusez-moi le mot. Donc, un évêque, nous avons un mbongwana. Il a un pouvoir, moi, il y a Obama. Évêque, il a un pouvoir. Il y a Obama. Il y a Obama. Il y a Big Satan. Obama, nan, monde à ténèbres. Voilà, ok. C'est lui qui protège l'église. Catholique, nous sommes Congo, nous avons protégé en Bongo. C'est-à-dire, nous sommes attaqué l'église catholique, nous avons attaqué les Bossonan. Évêque. En Bongo. Biso ACK ba attaquer mukuna biso ngai na côté à réveil dodo na côté nani ba sala bongo donc ya muki ko faire mwana
spirituellement c'est un enfant. Attaque comme à niveau nini à moi là. Mais mon abisso toi va prêtre, ça dit que toi évêque c'est une éminence. Mon bilo kofi excusez-moi, mon bilo kofi à lobango pour qui star et à salango pour tout respecter. Surtout kindango pendant la lingue esprit. Ah oh là là. Oh, mon pao. Grand mon pao. Mais abdi c'est Anan. Te yeb ça fonctionne. Ambassadeur. Ambassadeur Andé. C'est l'ambassadeur. Ah, là ambassadeur. Ambassadeur comment? La clôture. Oui. Na bien. Andé mona yena ba gims banini. Yekuta zu après ba gims. Oh. Do ba gims ba nini tout ça. Na niveau international gims à l'équipe. Oh. Dadjo à l'équipe, yé a yesima. Mais as ambassadeur, c'est un musicien. C'est un fidèle. Donc on va fidèle nyonso. Parce qu'on va gérer le président de la République. Nous, on gère les présidents. On gère des ministres. On est des pères spirituels. On peut gérer, on va cacher là. On va gérer Milimu. On va péter. On va la bilamba. On va la bilamba. On a besoin de danser. On comprend. Alors, pétage. Voilà. Voilà. Donc, en bref, mon musicien bazana respect en Zambie. Voilà. Au monde va misé belé au monde bango. Ba tosaka. Force à 007 Nzambe. James Charles. Nani même ba faire wana zo mona tosa Nzambe. Voilà. Faire aboka nga libanga te po alinga te aboka nga libanga te. Na luka montute. Ko fo luka ka po alinga. Na luka ka ete yenda lukanga. Ko fi aluka nga na brasa nga ta lukete. Na luka ta keki. Ngana prophète. Pas libanga. Libanga ni. Ngamona libanga. Denis Lessi. Mais Denis qui parle de Natounia, Denis Lessi, c'est un nom. Place au Batoussou, on a confité, on a Denis Lessi dans Kota. Place au Kota, t'es dans Kota. Oh. Mais ceux qui m'ont koufa na minute, c'est une délivrance, il y a au Kota. Ah, tika libanda. Kota no longi. Na au Kota. Au souka place à ma fête d'anniversaire banine mais ils ont 5 à ce que esprit c'est de laisser entrer. C'est ça la différence. Nana za ministre et roi de royaume ambassadeur et affaires étrangères yaki te mettons la vérité vraiment te petit na ambassadeur na la culture ministère de la culture et à niveau ni par rapport à la primature. Primature et l'équipe numéro 1. Il y a même temps gérer tous les ministères. Voilà. Donc, il y a des pays qui ont quitté. Ça dit, moi, parti mon bruit, affaires étrangères. On comprend? Voilà. Ce n'est même pas le président qui lui donne ça. C'est le ministre des Affaires étrangères. Si on a télémis devant le ministre des Affaires étrangères, on respecte. On a éminence. Éminence. N'avez-vous pas compris? Les musiciens qui ont commenté, les musiciens qui ont commenté. Ceux qui président à télémis. Les lois qui ont la constitution la biso. Il y a d'abord le confesseur religieuse, président de la République, confesseur religieuse. Après, Sénat, Batouana, Bissonan. Bissonde Tozo Fotissé président. Bissonde Tozo Tcha président. Moi, non, Bissonde Tchena, Tchana Séni. Yende Moutazo géré, député. Donc, Bissonde Toa li colonna bango. On appelle ça confession religieuse. Et nous avons le privilège que Ezara dirigé par l'église des réveils. Donc le président des confessions religieuses au Congo c'est le président de l'église des réveils. Voilà. Donc Bissonde ba chef na bango. Donc place Bissonde vandi ba mfumu ye kofina ba camarade ne wana ba oyaki. Ba yati. Musika président Sénat kuta a poussana assemblée. Ya ozawa. C'est là où on a démonstration sur réunion kozala la présidence au monde a ceux qui va tia kofi wapi. Différence à maïna mafuta. Ouais, on est au tiers mafuta mbila la kata maït. Oh, lokoti. Aloba na pour aloba. Aye bien. Même la nenga ki butu. Akorate. Pour eza amutu nanga. Moi respect. Mais son ami na tia ben esprit. Ah aussi là. Oh. Et aussi si mon père. Ouais, n'a bien aussi là. Patrao.
Vous soignez avec. Na démontré aux autres dimagade. T'es écouta. Na expliqué que va passer va misser belé va là ba ndako na bango te na délivrer bango. Oh. Ba 7 D si maté pour la ba kiss na maoti lelo ba tetu ka bango wana ba tetu. Les restes ba là kimia. Ba là na libanda. Libanda comment là mais il faut que moi qui c'est ça là. Donc na lingi mi journaliste so ba otunanga question. Ne m'amène plus vos questions là. Kofi Abia, vous savez, Libanga. N'a dénilé si n'a pas Kofi Libanga. Je suis éminence. Voilà. Sera tout ça va passer. Sera making aussi là spirituellement. Ah, na lobi na olelo. Ah, on peut na répéter les na batunaï. Je n'ai pas peur de Kofi Olomide. J'ai beaucoup de respect. C'est une star de notre pays que j'ai entretenu de bonnes relations. Na luka été. Il y a luka na brasa. Na luka été. Sito ya za olala, même sito nga olala. Ba poto bisika ba lala, ka bisika dele salala. Ba kar ba sombaka, yango wana pe na somba. To kota magasin moko, to ke biso tout Versace, to sombi biso nyos. O sombi Rolex nga pe na sombi Rolex. Voilà. Aboko la ngata? Te na tunio. Tina koma denir non. Non, jamais. Après ça le nom a pembe boy. Na la tangote na kaban. Lo moko to zwazo. Moko ya pembe na lata ngote na kabango. Parce que la tali tissu nango ya bien te na kabango. Ah, mon papa pese lo kwatisa ma. Na lobi boye. Tunayi, après ça chemise mon boya, et là va violer biloko kutu na rola tati. Na lata ngote. Je suis désolé, nga za mutu. Na mutu mona lo ba vrai. Après ça apia nga bilamba te. Alati sakabatu na ye ngati. Nga lataka penda na lataka. A pas veste wana. Akaba na lata ngote na chemise. Eza pembe na katikati na ba violet. Na lata violet ndeni na pembe. Na kamangu. Eloko na yeba sur autant d'années na yeba. Yango wana kozwa. Na lata ngote. Asa monanga na yo monanga na. Biso toyoka ekati. Ti? Quand tu c'est vrai. Maman, la bête a forme fort. Karo ya tamwa nango na kosomba. Kana ministre Nzambe. Je m'adresse à tous les pasteurs qui m'entendent. Faut pas se laisser faire par battement boy pour pas intimider bino non. Na luka libanga pa na été ça ngani. Pour délaisser yemo aligwanga. Yo mona ande ngakutu na leki bango mabanga na ngakutu leki ya bango ba disque pour ngai ba tutu ba prêtre tout ba oya koluka mabanga epananga. Voilà. O mona kaite. Mon liste ya molaye. Yo zo mona kana biwa na beti kaka. Ba na raté quelques mabanga mais ba va kufa. Ah mais yo te dégani ni tout ça. Mabanga longola ba nzembo comme na ngona biso. Je profite, je salue ma chérie, maman, batua na ba musicien wana o ba omoni batoka ba fali batulokola ba dan ba petit ba tulanga mususu wana ba koloba biloka bêtise boité. Il n'y a que ces musiciens là terre à terre qui peuvent parler comme ça aux gens. Fallait pas le battre, fallait zara sortir, on a sonati oyo. On se comprend hein. Là on a lingila ka. Ya j'étais on a plein de stars. On a la bêtise dans mon côté, on n'importe quoi té. Mo té ko longolé né lo mo bo té lobi mabe, fallait pas le battre le kana ka fa latin. Nani? Était na boya. Était na boya. C'est là que il y a pas qui mon panzi. Qui mon panzi té. Fallait à lobibo. Je suis passé par là. Et ça té le lot parce que Kofi a lobi mabe. Kenga. O mo ta ko lobi la té parce que il qui t'a provoqué nga. Ya yem ta baninga. Nga provoqué té. O mo ta vanille. Avani parce que il m'a provoqué. Voilà. Et l'état yebi peut mon kilimumba yebi. Que Kofi mtabanzi. Nana droit de réponse. Oh nyo ça ba droit de réponse. Voilà. Oh nyo chaque émission est dans droit de réponse. OK? Donc
Il ne peut plus blaguer avec moi de ma passader, de ma petite son petit pour la petite fenêtre. Ah, dans l'éminence, dans l'action. Et puis, ça rien. Qui ambassadeur, culturel, n'a culturel. T'es naturel. Donc, on a zama comme la bango, te bango, bazo, wela, babilo, la bango, il y a culturel, la mon a la culture a. Culture a pas zonga, ils ont une affiche pour la campagne. En dehors de ça. Hein? Na été, na été, na osare lo, la ngamo pas na biminanga. Et ça de 20 millions de vies en 2 jours ici na vananga. Na lembo na nga na ki tongi la nzambe cadeau mobo. Na facilité. To na ke na cimetière ya vie na ngai papa Sekedi. Na tila ngota or moment morceau mo or na liboko na ke na. Est-ce qu'on comprend? Ton look comme ça t'as vivant pardon. Maman, pour na boy ko telem sa armée, cela mina telem sa bangefa ba armée nyoso telema. Cela mina faire fâcher ba pasteur. Na mboko siko ba tomoka contre mutu mo boy. A survivre te. Mais ngefa de geste à telema qui a telema na luté na o doser. Na o doser. Pas mutali boma na o doser. Mudacha nga mongo papa na ye bombe bongo mutala ki. Obota mona pétage. Wane kotola. Pétage na pétage. Te wale kotola. A niveau ali kola leki na bokecho. Mais c'est la mina pese ce qu'on fait avec. Anyata. To bano nyata. Abika. Donc bref, elo na loba. Na lingite ba minimiza biso. Voilà. So na Mathieu a au cours de 2000 costumes pendé vandi. Ba smalto, ba isemiyake, ba veste penda e vandi. Pona bielamba. Au cours de bango ba vandi. Bazaka wa. Bazali ba vandi wana. On comprend. Baba mama yo mona na mboko yebsanga star nini yango ayeli biso lo mona no existaka te. To mona te. Ezada kufala ayeli biso muskape mibali balati. To mona wa pas mal. Wala gudiri ko yela nga masula gudiri te. Owenet Amerique yo suko Amerique mo a star ya bilamba. Owen atayo mo na liste penda ba prêtre penda ba telemi ba yake ba miyake ba toala o kuta ba tolokola ba prêtre penda bilamba yo so kuta ba américain baza na kabiloko ba américain baza ba tumoko ba neti ba PD baza na bango ta mutsu ba normal ta mutsu ba tu bo mitu kufa ba kuna sko baza des putains trop de pétage do baza kuna yo moni français akola ta style wana. Un vrai français, il y a un italien, il y a un concert. C'est que je suis un concert, un star, un international, un bêta concert. Donc, c'est quoi? C'est que tout na yo. Et là, il y a 1600 €. Quand c'est star, na tout ni yo. Na bien là, il y a combien? 1600 €. Et là, 1600 €. Restaurant, moi, on a Champs-Élysées, on a au Sengi plat moko 1600. Sans entrée, sans sortie. Il y a un restaurant sur la Paris, ok, peut-être facture, il y a 25 000 €. Oh, il y a un local, il y a un memanga. Il y a un laissé. Maman auto, papa auto, mbongo, na Braza. Voilà. Ba milliardaire. Ba mema okuna. Oh. Mais pas ça. Là, on a voté à 7 000 € par jour. Dans Paris pendant une année. Tu n'as pas passé la France, pas oui, sans ça. À Coco de Lafayette, on a tenu à venir. Tout là, on a donc. La moukou sauté na c'est la c'est. Donc moukou c'est. À part le niveau de Gims, Fali, le reste, voilà. Tout le monde a Jibé, tout le monde a Wira, tout le monde a Star, Minene, tout le monde a Onyo Soala, Bazali. Mouta Olengi sa moutante. Bien, on est Star. À part le niveau de Jiba, papa, tout le monde a jet. Yo so moni. Après la souka, on a un musicien, moi, à Congo, on a jet privé, ou à Fouta, qui va dans la tarmac, pour l'andimai. C'est comme ça, papa, moi, va me débrouiller.
tangela moko wazala jet atia kango na stade atiango na aéroport elali wana net avion président elala kawana oh il a biso yo adazi ko ba mbongo to yoka mbongo alelo te o débrouiller biso tout to mona pe ba kede pas président wa Kabila basenga mbongo bango tout o to ba pauvre pesa biso o mona te te misa zaka na matola te na tunio te alongo te ala mudana mbongo mo senga kali mudana mbongo fali James Banini fali ka fali bitiko to sani mudana mo Ferrari yawa to mona ma yena ma nani ba Ferrari ba di mo ba Ferrari na il y a 2000 bo atele kana mais ba yana biso to asala mo matata dans mbongo ndimino ka faire na fali bo po bakabaka monga makasi fali asa kabela monga makasi les restes les akaba desat bon tagela kasi musicien wa kabela a pas mis 700 kofi a pesanga akabela plus de 5 ans que meilleur les questions non il fallait pas 300 fallait pas 300 il y a 1600 fallait pas ça 12 000 15 000 la peso net de matanga via tina grand là fallait le moment où tu diras oh dilaso ya jour so ya la boy ba ah tika na o lo bati oh la ni wa mundele wana meti wala wa la primature wana mais il a combien na komona na komwa fali ba beda suru na komwa fali fali kene wana tikina abeda shati ko mbona komba fali akoboma mutu pona fali abeda mutu nanga moko mais asa ya pe na komwa fali je donne alobi na peso boyi ye mo ayimne nga osana yi mutu a opesa mo larpe ndaleti boyi premier za ye deuxième eza nani na bado ba pia mo à part ba boss nani 007 James Charles nani comme héritier mtoto wa tembe gogan il y a pesa ke belé ata pe 1000 lelo 2000 lobi 3000 mais c'est belé kasi pe héritier ko ba bika zo pesa ba mbongo ko ba mbongo a répéter peka na chantier et ça problème te azana no gêne soka sai ba neo batato omoni ba neo ya sali batato ba sali c'est ya sala ngo mais aza milliardaire c'est son excellence a diplôme comme ministre pardon ouais habite réussite totale dans hier j'ai tombé comme maman non wana te je rentre biso to sa culture botiela nga na komona na to ta poudre na komba et puis ba na respect biso olinga ba mission respect voilà okoza na mbongo no ya nuit na yo na bana na yo eza ya biso te osala pe acte mona mboko te oyo tokoloba fallait apesi quand même mbongo mpona armée mobimba fallait azopesa ba mbongo mpona ba donation ya ba biloko ba musicien minene wana nyoso zoka ba kombwana à part biro into yebi ba donation lokola ba wera mais yebisanga na ba musicien po wera na kota palais ya wera na mona palais moko eza côté ya ma campagne o ya vandaka na mususu ba laxinga côté ya eska wana mais na moni palais wana mais danser na moni mo biloko wera mais na kamwe mo flipper za danger mo flipper za danger mo flipper mo flipper wala bateka ngote lupango wana bateka ngote bachanga en vente plusieurs fois oh biso tout wala ba passer na mo flipper wala ngote mais tout suma bandako na mo flipper mutu mona na zangi ndako oh mais biso tout suma bandako pa ba moleka bandako ibele tout suma na mo flipper exact yo somba na mo flipper to somba na mo flipper mama to za bandako partout yana bato musoba pesa bango yo flipper bazali amisene ti ibele wala bazo bandako flipper bien moleka kaba na babandala kaba partout moleka oyo yoka papa moleka na mwana bango akufala omoni bango baba musicien akoyembela mutu mobu ye bakabeli ndako mais biso qui cherche trouve nga na omwana nga eloko moko te o mutu boye akozala mutu na nga bazalaka mutu ya mutu apesaka neti Félix so olobi mutu oka Félix alobi na nga dele sa mutu na nga te nakolela po akochange vie nanga apesi yo nakochange nga vie te nde yazana Félix en un clé d'œil
nzambelanga ibilisi tinaza ordre omonde yazala kotindilanga ta ordre mona banque centrale la kindi na omonana nanga sute pendant 6 mois oyo tiki bapetite apétage natiki bino na bungi namobenga bino na couloir en parlant de couloir on va bien à couloir. En parlant de couloir, Camille, anniversaire, on est autour les cas. Mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire. Merci. Mais sans raison, il n'y a pas de fêter anniversaire dans la boîte. Bon, akoba. Eh? Quand la akoba, et la boîte, et là, on m'a dit que ça, bilama na ba wileri wala ni azama magasin minene. Cirque wala. Yende a sponsorisé qui mbalo Anifno. Non, a sponsorisé qui Miss francophone. OK. Et puis a tienga pe fête na kati na ki apenga cadeau, ba penga ba champagne, ba kabenga mbongo. En plein Miss. Basta. Ah. Kala ozwa peace na setemba o ya libanda. Mais j'étais. Atezaki akati. Non, ok, non, la Miss. Bon, on s'en. On a une Miss. La Miss va défiler. Nini, et ben, on a une souka. Attends, la caleçon, il y a problème, t'es? Et pasta. Na mona te. Mona. Ah, ma bonne. Na mona na bana, basi bo siko na sani. Oh. Bon, on a na vieille. Chaste. Oh. Na tout belle la pète. C'est un la pembe de pembe. Nous moninga va passer maman mo bazo sukola fi mo bazo sukola mbasipa atali ke kwa maman Marie azipa maman ma vie ngana bongo te maman Marie amonié yoso kutano tali oh ngana za mutu na poto na kenda vitrine yango to tutani misto tutani na leki bongana po ngana ipsa ko za mutakala liboso na ela yo moko mitiki na profiter na moni ofele ebona tsaini na leki na ngata yo po ba mi penda mwana yake tuku wa mwana benye non gen o na te kakaleso ne polinga kotala momi te asala i publicité loko muntu to amoni ngape na profiter doit de lait otali bon ma photo etiami na mire na ngai ya nani nete mama oyo ya chanteuse ya Belgique wana nga nasengaki te na lamuki boye namona image eyesali te nga nasepeli te nacritikaki ye obeti ah mama nakenda nga anniversaire na kati ya septembre ya libanda bainvite nga nasumuki peti nanga mo azalaka kutu abetaka nga na nani oyo eloko ezala Sengwasuma abetaka nga ah ouais nous avons la présence du prophète de l'Ilesi Yangwasuma abelelaka nga nana meka okende nakende zo mzuna boyo kota te babelelo ne seko yaka déjà babelelo ke abelelaka sanga mais siko nana kende a préparer yango siko ba ya manga. Nous saluons la présence à bénir ma péter réunion. C'est le péter, vous êtes là. Ouais, le grand péter est arrivé. Amenez les champagnes. Ouais, j'ai 30 minutes ici et puis je pars. Et là. Bati fali. Na yoga ka fali te. Na yoga ka. So bati firi. Na yoga ka ete. Na yoga. Bina rapi. Nan na banditi. Nan na mes exercices nan na nibanda. Ah, préparant. Te na obi na dans mo bo ko mikolo bo. Il a lila au fort. Yo bina ngo kakala yembele. Ah. Ouais, ça se voit mikolo. Te na lila de moi débat ça on a ndenga pétage. Pétage. Na leli dans soir non. Oui, bien moi. Dans ce moment, pétage. Non, ça là on va exercice mikolo na. Ah, et on côté là au studio. Na côté là au studio te o na penda na obinango. Ouais, mopanzi. Ouais, petit na. Pétage. Voilà. Pasta. Je dis la réalisateur comme Arnaud Olela. La PC Makambu. Arnaud aussi Makambu. Arnaud. Lelo Makambu. No dalinga bongo. PC Makambu. Na sala on a combat mutu na ngai. Patron na bino. Ado. Ouais, ça c'est mon ami. Voilà. Je l'aime beaucoup. OK. Vraiment na Konde. Mwana Konde. Konde ali nanga. Tozanga Konde na Kabundalesa. To ala 3. Balie nanga. Za Konde na Kabundalesa.
kona mutu nanga donc esika azalaka na ça namonaka nakenda na ndako sololi tout ça emsupiaka bengi atindinga mwa 10 000 nakendanga mutu nanga voilà pasteur yo monanga te na stade na ye nakenda namonako nakendako mutu nanga obete biselomo bandisaka konde te basi olobi elomo olobaki balinga kosangana na bato te banani eloko olobaki ke na stade nde bandima eloko funa solana na konde bandima ya konde balinga kokota te kokota ndeni kosangana na bato te na stade natala émission no non non kopana mabe ça dit que bango bazoyemba banzembo na bango na stade bato bazokipe yango te de toute façon qu'on a besoin d'association il y a moi na bato na et puis voilà biso na konde to bato association te biso da mutu public na et ya que Tony stade on a besoin renfort te ko na mutu na ndimanga po tinga na za nzondo konda na bima ti azo bima na bima comme prophète ayebi ke delile za mutu na ye voilà donc on peut na soutenir pe na soutenir puis voilà. Ok, c'est bien bon. Pasteur Denis, c'est comment on soupe. Nasepeli. C'est comment on soupe, mais c'est comme conseil en église. Nasepeli, to bini quand même, nasepeli. Dans soana on peut ça. Pétage. Dans soana. Donc au bilo wala. Si tu vas la basa ba obina o bien. Na ole la o sali to glisser boy. Ah, ça va pas ça tout est. Dans soana. Il faut na luka danser moi évidemment soana aya ko yekolisanga. Mais pas ça biso fait aux ba pas nyonso tout nga pena pe na sisa nanu aussi esi la et na maîtriser ngo après ce que jour so émission na bano binao lo mo bano ya somo na de danse ba yanke boy en Lilia en fort meilleure danse du monde ba chango na son ya bon koko mais mais bah moi ma petit moment mutazo kita la leli angaye pétage lengi pétage lengi omona wa t'es pas pétage bato ba leli trop mikolo parce au komi sango komi nani on monde lelo va se déchaîner moi mikolo voilà va bien mon amant notamment c'est monde de pétage faut qu'on péter. Ok, ça va. Bah, remerciement à bâtiment sur ma tala. Na suna mambanga mingi te. Na pesi Yannick Zonde, fondation Mulundu Mbote. Voilà. Stone Mokendi, na parti à millionnaire congolais à parti à nani. Mohamed Moleka, na pesi Mbote, c'est un grand patron aussi qui me soutient. Voilà. Na pesi Mbote na Kenya. En tout cas, Yannick Kenya, a vraiment Congolais, moi, en Afrique du Sud, malam. Pat Princeton, en Allemagne, Jacob J, mon abisso, mon Maniké. Oui, oui, voilà, Maniké, presque pas bien. Ouais, presque pas bien. Et puis, il y a to voter. Ah. Et moi, abisso, l'ingabima. Voilà, il faut soutenir. Yeto chaito ayebi ko yemba wa te yeto amesha te ayemba te biso lingi na Clovis Makola nzembo yo luki makambo zo bimisa le 31 oyo abimiso nzamba aleki nde moto nzamba aleki moto ake ko attaquer ba pasteur Clovis Makola a pété na kati a pété kima po bimisa on le 31 mais yeba ba pasteur ba la kanda Teba, Justin Panzou, Mastananga, j'ai mané noble et Tsubomande qui est la PC Pembote. La PC Pembote na maman Denise Nyakero, ma partenaire nanga. Maman. Abedachou, l'homme fort. Guy Loano, ministre Onandimaka. Elise Saloum. Jean-Pierre Ileaou, Modero Simba, Gauthier Mascotte, Mdegonanga, Wawa. Jimmy Boss Belaou, King, Margazo Kimanga, mais. Na mona monnaie azo limu azo ya mais l'homme stable na benga l'homme stable voilà omoni pétage mutabanda pétage jam rock mama oyo mama Maria mokenda wapi ba mona o mama Maria to banda pétage na restaurant na ye mama jam rock jeune fille à bala mundele prophète Dominique Condé toujours azana kaye amen l'église du Loba ouais amen libota
Amen, Libota. Libota na tata. Amen. Mutu malamu. Vraiment. Bana Nzambe. Nzambe aliyenga boyete. Tete nai na mama la se akona kuto esili na bano obano kota. Vraiment. Bikolo okota kota. Mette Tsura Mbomba et puis Djongade, meilleur restaurant. Où ils ont soutenu chaque jour, chaque fin du mois, Djongade. Hier, on était Bakonde, Balou analyste. Voilà. Djongade, vraiment, je t'aime beaucoup. Que tu lois le Azawa, à Tunes et Menepa Azawa, FBT Paul Fiki, il faut soutenir. Voilà, il faut soutenir. C'est au moins un abissoir. Aza peu sérieux, Aza calme, Aza vraiment stable. Vraiment. Vous avez un soutien à Bissou. Un soutien à Bissou, hein? Voilà. Henrique et puis Nassisi. Ma banque est belle, ils ont bien soutenu. Ok, merci. En tout cas, Bandeko, tout a mis pour le lot, nous avons un mode offensif. Mode offensif, c'est-à-dire, nature qui pouvoir n'a y a qu'avec. Voilà. Et on est tout ça à Simbi qu'on a touché. Là, tout ça Simba, on débat pas symbole. Voilà. Moutassa le logoté au bandiko fingaye, au bandiko kitaye, au bandiko minimiser ça j'accepte pas. Voilà. Après si vraiment bandeko il y a Philadelphie, n'a présenté Besquise parce que batu belé parce que interprété logo mo mabe ngana lobai mamna mususu bango bakitia ba hot benda image mo na nani TikTok nga soke na TikTok na nga tu ne verras pas ça. Et puis na yebina na zoloba. L'histoire est vraie, mais ça n'a rien à faire. Rien à voir avec Pasteur Atoms. Atoms ça mutunanga na lingakae. Donc même papa Laurent na lingakae. Toi na dei toko ke negosa biloko ndengwanati. Vraiment. Vraiment bato ba interpréter on mabe. Nzambe vraiment limbisa bino et puis bato muto asali lo wana. Nzambe apiniri. Ou à sali image wana boui TikTok boui à qui placer image mais nga avocat nga déjà il est sur ça donc moi je n'ai jamais dans le lobby oui il y a un pasteur qui a fait telle chose la chose vraie mais dans mutuana té et puis na illustra quitté mutu a illustré et ajouté contenu mususu qui n'a rien à faire avec moi en tout cas couple Atoms Alélie. Nadège. Eh, bah voilà, déjà tout à monté, ah bon, t'es dans limité. Aïe, en tout cas, tout a manaïté. Aïe, puis que nga soki na lobby na rolo babongoté. Voilà. Je peux pas faire ça. Vraiment, je vous aime beaucoup. Atoms, c'est toute la famille Philadelphie. Voilà. Na loba mangamnanga, je parle mes analyses, mais en tout cas, je n'ai jamais cité les noms. Que s'engage que Moutou wana TikTok wana. Moutou a salai TikTok wana. Yemoga yebeloko ya sali. Azoluka. Mais je suis pour rien. Okay. Merci. Voilà. On a les livres. Merci. Nous sommes tous baku ya kolanda émission na biso bino bo s'abonner bo profiter bo s'abonner. Merci na bino ba bo partager ka émission na biso bo commenter ka bo like ka. Merci na Ganditi yo, merci na maman Tété qui dit chaud. Pourquoi pas madame Capriski, maman Moutema Mounene. Merci na Mariam et Congo, Sarah et Congo. Pourquoi pas Cathy et Congo. Ngala mino tokutani balasi que Nzambe a été bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.